Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali les retours ya gouverneur ya Katanga na kombo ya Monsieur Moïse Katumbi. Bandeko babolingo boyokaki ndenge bato bautaki koloba mikolo eleki awa na poto bato baye kobimisa sango pe bato ya pareko na radio buka lokuta balobi ete Monsieur Moïse Katumbi asili kokima na mboka pe aye kosenga asile po ete kuna eyindeli ye. Me nzoka nde wana nyonso to ezalaki makambo ya lokuta pe nzoka nde wana nyonso to ezalaki bilobaloba ya bato oyo bazanga eloko ya kosala na poto pe bakoma kaka koloba n'importe quoi. Ya bote tokota na kati na lisolo ya makasi ya Monsieur Moïse Katumbi na koloba nano na bato oyo basilaki kokoma na oyo etali émission oyo tosalaki lobi ya makambo etali ya ambassade. Pona bandeko oyo bakomaki balobi ete biso tozali kofinga ndeko mwasi pe tozali na respecte makambo ndenge na ndenge abo bandeko. Ngai nakanisaka ete bozalaka bato oyo mituna bino esalaka te, mituna bino ezika edodoka nzoka pe borezonaka. Alors soki bozali bato borezonaka, donc c'est que bino pe bozali bato moko tozali kotia bino na nzela. Pona nini? Parce que tango tomonaka ndenge bofingaka président Joseph Kabila, kofinga meme bolumbu na ye ya nzoto, kofinga meme bakonzi ya Congo, pe kofinga bango bolumbu na bango ya nzoto, on dirait bosi bomona yango, on dirait pe bosi boviva yango, mais ezali mawa pona bino. Donc na eko comprendre c'est que makambo bosalaka na kati na babozoba boyebaka bozoba bosalaka. Mais sikoyo pona kotalisa na mokili bosalaka on dirait bato moko neti ano tozali kosala politique boye démocratie alors que balobi na démocratie ezali likambo ya kofinga te, ezali likambo ya kotalisa ba droit na yo pe ko convaincre bato po ete bayeba ete ya solo bino pe boyebi démocratie yango. Mais bino bozali kaka wana soki batalisi likambo moko ezali kopesa vérité po na mboka bokomi kofinga, alors démocratie na bino ezali wapi? Yango wana nazali kokamwa ngai mama Rosalie na ekomona ete tango biso tozalaka ete soki to riposte to tie bino contre mire ya makwanza nde wana bokomi na raisonnement bokomi koyeba ete likambo boye basalaka boye te ezali mabe. Donc lelo penza bozali kolinga ko enseigner ngai mama Rosalie pe papa Roger ke boye bisanga ke likambo yo sali ezali mabe, papa Roger likambo sali ezali mabe. Alors que bino kutu ndenge bozali wana tozali meme na ba image oyo bo repetaka yango tango nyonso liboso meme ya ba caméra kofinga koloba n'importe quoi.
nzoka nde bozalaka bato pe borezonaka alors soki boye bozali ntango mosusu bato moko il faut bamema bino na psychiatrie po ete bozali na baproblème na mitu. Comment expliquer moto azali kofinga liboso ya caméra ntango afingi ale bato nyonso bamoni yango normal mokili evandi nie. Mais ntango radio Zoomel 1000 tokoluka to riposte totelemela bato wana mpe tolobeli bango wana omoni bato na bango babandi kokoma non wo basalaka boye te po ezali très impoli bosalaka boye te. Ah bon? Donc ntango bato wana bafingaka bato liboso ya bakamera wana bino bovandi nie bomoni yango normal. Mais soki bameki koloba na bango bino baconseiller ya ndenge ya mabe bobimi mpona kobanda koloba tala ngai nakoyebisa bino boye botia yango na mituna bino lelo. Ngai mama Rosaline azali koyebisa bino ete lokola bolukaki lit boyebaka ete lit wana tokomema yango tina suka tolobaki tokotia bino contre mire bolinga te tolobaki malamu ete tokotia bino contre mire ya pamba te me mire ya makwanza mpe ndenge ezali wana lokola bino moko bolingaka conseil te bolingaka baconseiller bino te baloba na bino likambo te alors bobosana ete makambo bozali koloba mpo na biso nde ekokota mpe ete esala po te esala efe avant ke makambo bozali koloba na biso evanda mpe to respecte yango bino nanu bobanda nanu kose respecte po ete bozali ba très impoli po soki tolobi tobimisela bino bavideo boloba babétise na ndimi teke ata bapara na bino bazali na Kinshasa soki bayokisi bango ntango mosusu bakoboya bakoloba ete wana bana na biso te bakowangana. Me ndenge ezali wana botika kolekisa ntango pamba lokola bino bolobaki ete bino nde bozali bapomba bino nde bozali kolinga ete bolakisa bato ete bino nde bosimbi poto biso mpe tolobaki ete biso tokotia bino contre mire radio Zoomel 1000 ekotia bino contre mire. Soki baradio mosusu ezali wana mpona kondima bamakambo bino bosalaka kokarese babétise na bino koloba ete ndenge bosali tokolekisa baimage bandeko epai na biso jamais parce que epai na biso devise na biso ezali tout d'abord kofinga bakonzi ya mboka te kofinga mboka na yo te respecte bakonzi na yo ya mboka po ete oyo bazali kosala bandeko yo ozali awa na poto na mboka ya bato osengi ngunda bazali kopesa yo bilei ya kolia mpe bazali kopesa yo bavantage na bato ya mboka mosusu me mboka na yo moko ozali kofinga kokritike olie ya kozwa impulse kokende kopesa na mboka ozali kaka wana mpona koloba n'importe quoi. Yango wana tolobi ete ndeko radio Zoomel 1000 boyebaka yango ete tokotia bino contre mire bamakambo na bino nyonso to ezala ya lokuta oyo bokosaka tokotia bino contre mire. Ndeko tolobaki yango ete epai ya radio Zoomel 1000 moto nyonso to akoleka na scanner tolobi teke biso tozali parfait mais tolingi kotalisa ndenge nini bamakambo oyo bato bazali kolinga kokosa na sese mpe kobimisa bamakambo na bango polele nde toyebisi bino ete oyo nyonso bozali koloba tanke bino bochange te tanke bino bozwi comportement ya malamu te biso tokotia bino contre mire bolinga te. Na ntango oyo tozongeli sikoyo masolo na biso oyo ya Monsieur Moïse Katumbi ndenge ayaki awa na poto ayaki vacances na libota na ye bato batransforme yango radio ya bato ya pareko bazwi yango bakomi koloba o akimi banini bandeko ndenge tozali koloba boye lelo Moïse Katumbi azali deja na kati ya mboka pe akendeki deja kokita na Lubumbashi azongi na mboka pepele pe alobi ete ye akendeki vacances avant kende asengaki même permission epai ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange. Bomoni ndenge bato ya poto bazali kokosa bino bomoni ndenge bozali kaka entouré na lingomba ya bato ya lokuta bato bazali koloba bosolo te bato balingi koyebisa bato ba peuple bosolo te kaka kokosa nde balobi ete bato ya boye bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bandeko tolamuka bandeko na tango oyo na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso nanu ba image tomona ndenge nini Moïse Katumbi akitaki na mboka avec honneur pe
bato o nyoso tu balobaki n'importe quoi bayoki soni na ba radio buka lokuta na bato ya ngwanda bayoki soni na ndenge ya kosakana te baza kopesa bato ba information kaka ya lokuta yangana tolobaki ete lelo bato bazali komona vision ndenge mosusu pona ba radio ezali na poto mais keba tango mosusu parmi ba radio ekotikala o bato bakobanda kolinga mingi soki etikali 3 boyebaka ete radio Zoomel 1000 pezali na kati soki ba radio oyo bakongole bakobanda kolinga mingi pona likambo etali bosolo to vérité etikali 3 na poto boyebaka ete radio Zoomel 1000 pe ezali na kati wana ezali déjà lo seba to bwakeli bino po ete mingi bazali kokanisa ete kokosa kopesa ba information ya lokuta koloba n'importe quoi nde wana ezali avancement ya radio mendeko biso tozali radio Zoomel 1000 malembe ndenge balobaka te tambola malembe mokili ya bato boyebi nzembo wana ya vadio mambenga biso pe tozali kokende malembe nde bato bazali pe kopesa biso confiance malembe ti mokolo mosusu komona ete ba radio mosusu bakanisaki ete bango nde basimbi bendele bakokundama pe radio Zoomel 1000 ekozala radio oyo ba peuple bakobanda kolinga mingi pe basi babandi kolinga yango mingi kozwa ba message ezali kowita bipai na bipai pona ko féliciter biso na mosala kitoko tozali kosala na tango na kosenga ete papa Botamba tiela biso ba image oyo ezali kotalisa ndenge nini Monsieur Moïse Katumbi akitaki na mboka pe na honneur nyonso na kosenga kuna na régie botiela biso babilili s'il vous plaît. Excellence, au cours de votre déplacement, on a fait état de votre exil. Qu'est-ce qu'on peut en connaître? Partir en exil et je vais laisser la province à qui? J'étais en vacances avec ma famille et j'avais demandé l'autorisation au chef de l'État. Maintenant, je venais de rentrer. Une autre question d'actualité, Excellence. Récemment, la RDC a été frappée par un drame, un cache d'avion à bord duquel devrait se trouver votre équipe, le tout-puissant Mazembe. A-t-on appris que c'est en dernière minute que vous avez décidé que votre équipe ne puisse pas prendre place à cet avion? Expliquez-nous un peu ce mystère. Merci beaucoup. Vous savez, quand on prie Dieu, on doit le prier sérieusement. Vous savez, le grand péché dans notre monde, c'est l'ingratitude. On doit reconnaître le bienfait du Seigneur. Et nous sommes des chrétiens. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs pères et surtout à la famille du docteur Ilunga, au chef de l'État. Le docteur Ilunga, c'était vraiment un ami et on a été avec vous il n'y a pas longtemps avec lui, que son âme vraiment repose en paix. Justement, à propos du tout-puissant Mazembe, où est-ce qu'on en est avec les démarches dans l'affaire qui l'oppose à la CAF? Vous savez, les démarches de la CAF, je ne suis pas avocat, je ne vais pas remplacer les avocats, je ne peux pas répondre à cette question. Nous avions remis au mains des avocats et nous attendons la réponse de la FIFA. Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader maximaux de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique, je crois que c'est l'UDPS. Je demanderai à tous les Congolais et surtout à tous les Katangais d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qui viennent, qui se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais
nous sommes toujours réunis, nous sommes tous des Congolais. Et je crois qu'il arrive demain ou après-demain. Il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'UDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga. Parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Allez-vous tenir un meeting demain ou après-demain, vendredi? Je n'ai pas besoin de meeting. Je n'ai pas besoin de meeting. Au contraire, je viens pour le chantier de la République. Monsieur le gouverneur, depuis 2006, vous battez campagne pour le chef de l'État. Mais en revanche, vous recevez des colibés de boulets rouges de la part de vos amis de même parti politique. Et par moments, vous en souffrez. Je voulais savoir si il y a un instant dans votre vie, vous avez pensé à créer un parti politique, continuer à battre la campagne pour le chef de l'État de manière à vous soustraire à ces colibés, à ces soubresauts de vos amis entre guillemets politiques. Je suis membre du PPRD et je n'ai pas créé de parti politique et je ferai la campagne du chef de l'État. Il y a beaucoup de gens qui ont dit en 2007 que je serai candidat président de la République. Je crois que nous connaissons presque tous les candidats aujourd'hui. J'ai toujours été loyal quand je dis quelque chose et je ferai la campagne du chef de l'État. Et vous savez, ce que j'ai dit au début, l'ingratitude ne paye pas. Il y a des gens qui sont passés avec mes voix. Bon, chacun va nager de sa façon. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini. Monsieur Moïse Katumbi asili kozonga na mboka na honneur nyonso. Oyo bato misusu balobaki na poto n'importe quoi. Ba mosusu kutu balobi ete non to solola kina ye alobi ete akimi pona boyeba makambo kaka ya lokuta ba radio trottoir ya poto. Ba radio trottoir ya poto bandeko. Yengona tolobi ete bandeko babolingo soki tozali kaka ko vivre na balokuta boye tokotonga mboka te. Ezali pasi pe mawa. Komona ndenge nini bato mosusu bazali kolinga koloba maloba pona kaka sentiment me na suka na yango bazali nde kotikala na soni. Bakoma kaka soki bayoki likambo kote mosusu bango balokoti yango. Bakei kopesa information komi ya bango. Tala kutu boye tala boye. Men nzoka nde lokuta. Bakoma kaka luka soki bamoni information mongo ezali ko traîner ezala ya solo ezala ya lokuta bango bakimi bango na ba radio na bango pona koloba ete tala kutu ezalaki bo ba monter ba masolo mais lelo oyo batikali na soni. Esika bazali na batikali na soni na ebite eloko nini bazali ko kanisa pona ko changer ba info na bango na minute oyo batikali na soni bandeko. Kokamwa Papa Roger na pesio maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo bino moko boyuti komona ndenge nini retour ya son excellence gouverneur ya Katanga Monsieur Moïse Katumbi ndenge nini asili kozonga na mboka na honneur nyonso po ete ayaki vacances kopemisa nzoto pe ayaki na permission ya président de la République Joseph Kabila bato balobi ete tala kutu boye tala boye bato apareko bazui information yango ba transformer ba bandi kokosa bato na ba media na bango o ndenge tolobaka ete media ya radio buka lokuta ba komi koloba kokosa mais lelo oyo ndenge tozali koloba boye batikali na soni bandeko
soki olingi koyoka information ya malamu oyo ezali kouta na kati na source oyo ezali penza information tango ebimi ezali information outi na se ya misisa yoka radio Zoomel 1000 topekisi moto te alanda ba radio mosusu okoki kolanda ba radio mosusu mais soko lingi koyoka verité ya makambo esika misisa penza ya verité vandi pe esika oyo biso esika ba radio mosusu elobi oui biso tolobi non esika ba radio mosusu bazali ko caresser mabe biso tolobi non tozali ko bimisa landa radio Zoomel 1000 pe wana okoyeba ete ya solo na kati ya poto siko to jupe radio o ezali na ba information ya malamu bandeko na koyebisa bino ya solo ngai Papa Roger radio Zoomel 1000 ezali combattu na ba radio ebele awa na poto tozali kaka biso moko oyo ete esika ba radio mosusu elobaka oui pona koyoka soni ya bato pona kobanga bato mais biso tolobaka non esika oyo bato balobi non pona kopesa bato plaisir pona kobanga bato biso totali tolobi te ezali non te mais ezali oui nde yango nomoni ete bazali combattre biso mais Nzambe azali monene po ete Nzambe alobi na kotambola na ba oyo bazali na kati na vérité na kotambola na ba oyo bazali na kati na bosolo ndeko landa radio Zoomel 1000 landa radio Zoomel 1000 okobanda koyeba ba makambo ebele po okobanda kofungwama tolobi na bino te ke tolobaka kaka vérité à 100% et osoki ndenge te soki topesi information na biso ndeko ya malamu zwa soko moni eza ya mabe bwaka bozali libre parce que tozali na démocratie mais ndenge ezali wana bandeko na minute tozali ko coincer bato belé tozali ko tia bango contre mur balinga te bakozala contre mur ya makwanza tozali ko coincer bango na contre mur ya makwanza balinga te wana ezali devise na biso pe devoir na biso peut-être toko mema liste na biso tina suka kaka ndenge siko mama Rosalie utaki koloba pona ndeko oyo auti koloba ete bino bato ya radio Zoomel 1000 tala makambo zali koloba pona ndeko tant que bato wana batiki nanu koloba ba bêtise te kofinga bato te liboso ya ba caméra pe kosala n'importe quoi te yebaka ete radio Zoomel 1000 il faut azala ko coincer bango toujours contre mur parce que totikala komona nanu pe radio moko te oyo ezali ko s'opposer na ba combattant bango nyonso tukaka bazalaka wana kaka ondire baza kofukama liboso ya ba combattant basala likambo ondire baza kolenga yango na biso tolobaki ete tozali le sel oyo tozali kotia ba combattant contre mi pe tozali le sel oyo esika ba combattant balobi oui biso tolobi non yango na omoni ete tolobi yango malamu elingi koloba te soki tozali kosala boye po nini po ete tozali kaka bato tozali kosupporter pouvoir na Congo non ezali po ete na démocratie moto na moto azali na choix na ye bino pe bozali na liberté na bino mais liberté na bino na kati ya démocratie bozali koyeba ko exploiter yango te bino bozali kokanisa démocratie il faut ko finga bato il faut ko beta bato il faut ko loba n'importe quoi yango na biso radio Zoomel 1000 to yake tolobi il faut ko banda ko bimisa bato yo polele bandeko yebaka yango ndeko yo moto zali ko sala n'importe quoi yo moto zali ko loba n'importe quoi lelo oyebi na conséquences te tango radio Zoomel 1000 tozali ko pesa ba information pe tozali ko tia bilili na bino tozali ko leksa na mokili yebaka te bato nyonso tu bazali ko mona Kongo bazali ko bona ndeko na yebisa nazali ko yebisa bino ya solo omoni kaka kamera oyo bino bo sepelaka ko ana bima liboso bilili pona loba ndeko kamera kaka oyo ekoki ko pesa yo lokumu pe koki ko zindisa yo pe valeur na yo esili na ko pesa bino exemple bomoni kamera oyo journaliste Roger Bongos oyo aye ya mokazalaka na yango kamera na monaki ete yango nde ekopesa ye succès mais na minute tozoloba boye kata kamera wana
lelo ebindisi Roger Bongos. Lelo Roger Bongos azali sous na respecté. Batunye sou bakoma komona ye escroc aventurier alingaki ya mela ba Congolais mbongo. Na likoba ye na ba Odombo na ba mwana oyo soki mboso soki mamboso. Bomoni kaka caméra na ye moko. Esimbisi ye touche bandeko ezaku dute ko radio mosusu elobaki kaka ye moko bandeko mokolo yango pe azu caméra yango pesi na moto mosusu pour filmer ye moko asali erreur akena liboso pour banda ko loba loba ayeba kiteke onyoso bazali ko loba ezali lokuta pe et tourner contre bango tala lelo Roger Bongos Valère Esili atendenga zali ko linga ete abima na miso batabanda ko loba mais Valère Esili basi ba biete Roger Bongos azali na ye escroc azali moto oyo alinga ki manipuler ba peuple po ete baluka ko benda ba peuple mbongo omoni Valère Esili ndeko ya roto lobaka soko lingi ko bima liboso ya caméra zala sur na likambo zali ko sala po ete ata bilili wana oyo bimi liboso ya caméra biloba lobolobi ata lelo omoni eloko te me yeba ke sima mikolo oko regretter okolobe eloko nini etindaki ngai po ete ba conséquence eyaka sima bino lokola boza kozwa yango plaisir bo bimaka kaka liboso ya ba caméra mais conséquence na yango ekozala oyo komona ete oyaki liboso ya caméra lobi biloba après komi ko regretter même bana na bino ya poto awa un jour bakoloba mais papa pourquoi osalaki ba bêtise ya boyi bakotuna bino boye baka ete totiki kaka tango na tango totiki tango na tango boko mona mokolo ekoya boko banda ko regretter ba acte na bino mais tango la boko banda ko luka bon image on makambo film on a fait ba filmaki ngo na lobaki ba biloko boye est-ce que bato nini ba filmaki ngo pona ki doyebisa bato na ba longolango retard po ete bato mosusu tango mosusu basi ba enregistrer yango bazana ngo na bandaku yo déjà aussi se salir yangana tolobiede est-ce que Roger Bongos moto lokola Roger Bongos azali sous na valeur penza na kati ya communauté congolaise non parce que même na mwana muka ebite Roger Bongos c'est un menteur escroc bomoni kaka caméra na ye moko esambwisi ye alingaki meka magina tala na lobaka yango caméra ezali lokola eloko moko ekoki ko matisa yo pe ekoki ko bamba yo na se histoire pe silipe lo kumu na yo esili tala kaka mwa caméra oya muke oya Roger Bongos soko tali caméra na eza nango muke mais tala ndenge silisi ngambe ya moto Valère bandeko botala kaka caméra ya Roger Bongos boluka bomona ndenge azalaka nango eza nango muke bandeko mais tala ndenge sisi bo moto na ye Valère lelo Roger Bongos ata zoloba ata bato mosusu ba kosala neti ba koyoka ye mais na sa motema ba koloba tala muyibi oyo escroc aventurier alingaki kosa su ba peuple congolais po balia bango mbongo omoni français o nyonso to lobaka ezali na yango kaka pamba yango na tolobi ete koloba français lingi kolakisa te ke ozali mayele mingi moto mosusu okomona aza koloba français bien mais vanda na ye tala makanisi na ye fufu na cerveau ezali pasi pe mawa mama ozali nazongiseli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete ba peuple congolais bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini son excellence gouverneur ya Katanga monsieur Moïse Katumbi asili kozonga na kati ya mavula mboka ya bakoko pe bato oyo nyonso tu balobaki lelo batikali na soni oyo ndenge eloba Francis Kalombo bakomba ta bazalaka na plaisir ya kokosa po ete bami sepelisa kaka bango moko ndeko ezali mawa mingi po ete depuis bobanda koyebisa bakongole ete tolingi po tokende kosauve mboka na biso bozala nsima na biso me bato yango bokosaka bango kaka omoni teke bakomi kolemba bino bakomi kobaye bino Joseph Kabila bino bozali koloba kofinga koloba n'importe quoi mais Joseph Kabila atikali kokosa peuple congolais te esika nyonso tu Joseph Kabila lekaka soki alobi bokomona ete wana ekokokisama pe bapeuple babeti maboko soki alobi b okomona ete b wana ekokokisama pe bapeuple babeti maboko yango na tolobi ete biso nyonso tu tozali nsima ya le rais mpona kovote ye na 2011 oyo tolobi ete toboyi bavie oyo basalaka déjà avant batika pe eloko te bakotikala pe kosala eloko te po ete 32 ans oyo bango basi basalaka na ntango oyo bango basalaka avant batika pe eloko te yango na tolobi ete batikela biso badistraction ezanga ntina lelo bamoni ete
bazali lisusu na force te bamoni ete bakopola bakomi kokende kolokota mwa bana moko ya mike mpona kobimisa bango na balabala baloba nini yo tokende komarshe bandeko bino moko bozo remarke te ata na bamarshe wana botala malamu na babilili bozomona ata mwa mipiku ya bato ya idps te boza komona yango te eske idps ntango ezalaka mpenza na bato boyebi ndenge bato bazalaka oyo wana ezali kaka bato ndike bazali kokende ntango mosusu mpe baza kofinanse mwa bana moko ya mike bambongo baza komema bango mpo baya kosala n'importe quoi mais bandeko biso tokoyebisa bino oyo wana boza komona ezali idps te ntango idps tozalaka ntango biso nyonso tozalaka bamembre bandeko ke na bamarshe oyo ndenge bozali komona boulevard wana ekokangama kobanda gare centrale ti donc meme kuti na bapolisi wana bango moko bakozala na somo mais oyo mwa ngulupa ya bato mwa groupe ya bato moko ya moke baza kokende na seni mpe baza koloba yokanisi nde eza kolakisa ete bato bazali na bango nsima ya papa Etienne Tshisekedi te bocomprendre bandeko bocomprendre tala omoni na ndenge ya démocratie président Joseph Kabila na gouvernement balingi komema makambo na ndenge ya malembe po ete baélection esalama na ndenge ya malamu mais soki baélection esalami Joseph Kabila aleki nde sikoyo bokoya komona esika nini bato oyo soki balingi bameka magie bakomona makambo na bango wana ata 31e bataillon ekokita wana bokomona ndenge bato mosusu bakopakata baoyo akabeyaka kamwanga bakokende kabeyaka mwanga na makolo baoyo ya bazalaka oyo soki wapi bamisusu bakokatisa fleuve Congo na makolo mokolo wana ekozala somo mokolo wana bokomona nde esika ete bokomona ete esika gouvernement ya les rais bakobimisa manzaka na bango ndenge ya kosakana te bosala nanu liseki po ete mingi bazali kokanisa ndenge bazali koya na seni wana bazali kotikela bango ta bapolisier baza kobanga bandeko il faut boloba ete nzambe merci apesi biso mokonzi moko yebi ntina ya démocratie bino bokanisi na ntango ya mobutu ndenge boza koya wana bandeko balingaki bafungolela bino fekala nde boswi bokufi lokola basoso yango na ifo bondimaka bolobaka ete nzambe merci opesi biso président oyo aizali un démocrate bino bokanisi na ntango ya mobutu ngwanda oyo azalaki ntango wana azalaki ministre ya défense biloko bino bozali kosala bolingaki bosala yango bandeko bokumisaka nzambe me ndenge ezali wana bozali kopesa Joseph Kabila chance sans ke bomiyeba bopesi chance sans ke bomiyeba mais ye papa Etienne Tshisekedi bajo azali kosala na cc azali nde komiloka ye moko mais bokomona ete tozali koloba yango baélection yo les rais akobattre record balinga te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.